site nini? Oh, site nini ko? Kongolegi ko fiba bonbon. Grâce misi la sexy. Bato baloba ki mingi pona grâce. Studio NC. Bato bapinga ki mingi pona grâce la sexy. Sans kitoko. Mama ya kotale la sexy. Chingitri balodore ya kotale la sexy. Ale jango ya kotale la sexy. Iriches kame ya komone la sexy. Yena maseza masi kleda. Fidèle internaute, encore une fois de plus, tout ça vraiment il y a en plein encombrement au Nenga Rezalaka. Il n'est plus question de faire une introduction, mais pour comprendre déjà la réalité à Makambo. Nengezo Kendele, tout ça toujours dans Luanda, en Angola, veut dire il y a Wimpi, tout ça la Jésus de Niance, Azarapena ba minaye par-ci par-là. Lelo Angola est pensé que c'est les barbecues oyo pour que ya satisfaire ye pour annoncer déjà album na bango oyo et que ya siga. Ya on a bi ke ba massa na ba Joe Mignon, ba Laskoni Mbunza, ba Miguel, bango tout ba ça awa. Ba Saram Sandé za David de Wembele, cameraman le plus suspect, wa ça manja aussi. Kana bi ke Mimi Kwakala na Paris, Merlin Michour, Jocelyne Mafolo de Milan, Kelly Mukombo frappe na frappe. Héritier voit ma douche congolaise, n'est au sol. Quand on a dit que staff, tout au yalelo, bateau tout bazapena, la majorité des bateaux congolaises. Tout ça, la grâce mise la sexy, Yannick Lusitista, mon ami depuis Russie, n'a dit que tout ça rendez la kaka. Journal lelo peneza ya ko yinda. Parce que nous avons une école marambon. Nous avons imaginé le bar na place na ngai au lieu que nazala journaliste ou le bar mingi azanga makambo osala. Hein? Talaka kapena j'ai amoka vitesse oyo ebimi wa mama na ngai na big Rodrigo Mayemba na paroi na contrôler toujours bosongo na papa na refrain ngonda ba osala ka agenda ezalaka. Ferregola Jésus de Niance El Padre. C'est-à-dire que quand on a un porte-parole, on a un bosso. Et ça là, on a un je veux dire, barbecue, salami, on a il y a ah mais ou allélo net. Ou bien non il y a bien noir dur. El Angola, gouvernement a fait rigola Angola. Batu no ko nem to basali penda ke lelo batu tout ba ya koto David de Wembe. Tout le monde a dit ça, mboka ba maman, indira la brésilienne, Joe Mignon, Laskoni Mbunza, Clément Kadima, Miguel, ba héritier, non le ba mingité, tout cela a ndenge zala kaka, grâce mbezi la sexy, ça la ndenge to yoga nai, indira la brésilienne. Bonsoir à tout le monde. Bon, na passe partout, na mutu mutu. Mais donc il dépêche qui Miguel, Mobia l'héritier, Joe Mignon, Latif à la ponge, ils appellent bien en beau katalaka barbecue, batu babima bima basa il a été. Compé idée zabongo donc ça la macaque. Mignon beau garçon yo, donc Latif à la petite. Frego la mo zo mona bilini ngezo kende ne to sangana ki po to sala eloko aboye to sepelisa pe yo comme ebetanga na mboka ke zo ya kalate to bien avant qui arriver na ya photo sala mo moko abongo yango to sangani ne ba tete no zo mona boye po to sala eloko we bige bobimisi ba lar boti ba lar na bino boko sala pe ba événement mususu na ba lar na bino Joe Mignon mais wa arriver boti ba lar na bino Angers na barbecue bo sombi ba polo po kaboli ba polo. Ici, de Milan. Une minute de silence pour mon vieux le garage de Milan à Roldán. Bon, Ezaka il comme makila, Ezaka makila, netinga makila ferry ya makila quand on sait que liboso. Veut dire, que tout ça a n'engagé la kaka. Clément Kadima dit ça va mi bali ya mboga o dit ça basi Clément Kadima dit ça mi bali donc junto isa loi
Maman Sandra Yawada, Judith Yembi, la fille du roi. Vous savez, vous avez un pourquoi ça me fait commerce? Papa, je mambo force à monter. Selon Clément, Kadima, pour nous kozala. Donc on a première fanatique il a ferré awa na Luanda. Donc 10 amis bali. Donc conjoint. Et bien on a 10 abasi indira la brésilienne. Bon et ça non grave té. Auto salé ça non raka des alara avant goût. Pour la sortie officielle de l'album Nabiso, qu'est-ce que je t'avais dit? Elle padre, open moko yaba, bureau na ogoto. Miguel. Bon, ningo le bezalité. Aïe, Miguel Mix. Nous saluons au ban l'ingami faire gol. Yeah. Vous comprenez vraiment, il y a une lingala, l'ingangote, il y a une Miguel Mix. Est-ce qu'on imbonza yo tozalaka no ba kinto ya no pena nzela moko to nyo kama na bazambo e bango wa kitoko yo yebi na yebisa ki o deja ya kaweza lelo donc faire gola makila ba champion donc isuka aba benge papoit donc kawo ya ngwana to sali logo na makasi donc héritier Mubiala Miguel Mix donc Joe Mignon Clément Kadima donc danger na bokasa ba tuté bokasi ka ya bango na tangi kombo et si yo ngani non bokasi ya bato na tangi kombo donc to sala ka maman ko tsaka lelo héritier boté bamba gwana bino nyo songer pour que bat baya aussi mi loin te biso to ko simba loin te pour faire rigoler ça loba 1 minute avant la mort ata mutu batuti donc ndenge ni na linga panzana donc tong na hôpital a koti a opé makaka donc vieux zanano ke ba docteur pa ko simba be miracle salami na ko ya mboka pas même si moi makamba boy indira la brésilienne na kutani pa Mubiala jango Miguel Mix Joe Mignon Mubiala fanisa tempo toko leka pa ba prêter donc ba masalanga penda donc ba Clément donc makambo sali to lek na leki nanga pa prêter oh mutu mo faire ayemba jamais mutalibanga ka ndira nde na leka ki petit cheta ya palais Joe Mignon Clément makambo tunenge salami Vasco Mabia la directeur na biso ya orchestre ba Pichu Botoko ba Shagi Musau Masanangai Orsini Lumene le banquet Miguel Mix pour ya boy hein na ebite so da mise musuba osala te ke bana ba komba ba W ko banda pe wese wenze wewa fo kombo ke ba ya bieza pa fo timba penda po makambo ekomi penda makasi mi veut dire penda ke tozaka na jamboka tosaka ndeza rodugo maemba mon ami les Poutini de Russie Yannick Louzitis à Jocelyne Mafolo de Milan, 1 minute de silence pour mon vieux le garage de Milan. Na Rosela Kara Mimi Kwakala tout ça randezala. Myrlène Michouri, Norolando Michouri, na Rosela. Keli Mukombo frappe na frappe. Contrôler lenga bangopo, Jango Tosaka, mon Jané kwa maman na retraite. Likambo salinga boyo yebi nengeni ninzambe ya kofuta yo. Kono kisamvula mabanga po ya koboma yo mosali mabe. Oya kiyokuti bolingo na biso boti folole pesi solo ola timote masata na po oleisa moto na linga kimbuma obosani tolipe maloba kitoko zala kiote ya biso osala aliansa baini bangai bakorompre yo baleso nini yango olio pekise balotolo pekisi motema nanga kolinga po nini bisi bolingo omeminga na lunda simoye kosonolanga na bomae ema Washington grand pays obebisi bolingo ekomi lokola ndembo ya makolo imana na vita bilima na mazembe sanga valendeli popo José Kongolo Mibeko Ya Dada Bruno Matadi Poutine DJ Rissel DJ Evra DJ Pablo Jean-Paul Honorable Zachary Bababasso Jean
Jean-Marie Kikonda 5G. Lossi Asasai. Loris et la Congolia. Cédric Lutumba Nio. Naoli la Perlera. Linda Kenzo. Andrea Preston. Asta Pink, les 10, Abidjan, l'Ivoirienne. Chabani Record, Gilbert Bilali. La Dilou, il y a les plumes d'or. Toussaint Sambé. Honorable Ariette Wamou. Solange Wazabanga. Papi Angoro de Nancy. Costa Miti Couleur. Patrick Zola l'international. nakuti tobandi te toyende sikoyo Sabat. Paul Alex, le grand Nigérien Ingwebini de l'Afrique. Guy Malela. Junior Aziz Django Travel. Charles Tabou à l'ami des stars. Ima Lubanga, Meldoa, Boîte Noire, Chetika à Bruxelles, DJ Brown, DJ Amarula, Cédric Mourinho, Mohamed Mouamba, DJ Franck l'esclave du travail. DJ Erickson Zulu. Ted Tabou. DJ One. Dombolino leader ya Pierrette Roy. DJ Zidane. DJ Michel. Kasi Mokunga. Yves Dikando. Chino Star des affaires. Patron Taxi France. Chaco Zongue. Yolande Mayasu. Chien Moulele. Chuchundonga. Patrick Maboti. Willy de Campo, Max Chiboui, Willy Tembela, unité centrale, Grâce Mbisi, Harris Samdou, Paul Tutu, le sénateur du Noir. Bonjour, tu m'as vu. Ouais, bonsoir, bonsoir. Ouais. Bah, tu venais, c'est un Mes frères, c'est mon ami.
faire mista nanga bandakala oui de là Paolo tout dit Lucena te bazoko kate ko imiter yango ngane to on elamba boye ya tikeli nga mona nga bena tikeli elamba to la papa la Luanda papa ya fait na si au mona du noir awa donc il a déplacé pas maté so moni aye considération papa Hervé beaucoup yebi faire gola mystique talara tudilu du noir bossa moi amuke boyo sali Luanda taka Luanda soko yango te vraiment mon ami fait gola na moni bena force a toujours au connaît toujours cartonné tala a plein donc grave coup nga bagino eloko yo na rosa ngote na tona na Luanda on na Luanda na bigeno fona ya na mona na pona na nzaka e pa masala nga faire gola Hervé attention tosaka nde ezalaka jango na mosanti mpena yena bavie mpe bakoti masolongo okopresente bavie nde ezalaka ndeka tolobaki eloko yango oyo ozala te sortie officielle album na biso qu'est-ce que je t'avais dit bon ana mopanzi nanga wana vie na biso Luchan donc mokili mobimba yebi bono etimo ouais Luchana kolo angola kolo ngande kolo angola et pas faire gola ba bonsoir ba bonjour ba bon dia ba botarda toza ana papa lek dangai musicien angola Luchana Mobulu. Moi je m'appelle Kati Kuleta. Bon toi na barbecue na yo ba organiser alors c'est bien quoi, de grosses bisous. Ah bon on s'appelle trop na barbecue à faire na rappel fanatique na s'appelle makasi ya kitoko marasi, merci beaucoup. Et puis que bilo mzo na revenant avec événement donc il n'a pas musicien ba ndima mutu na bango musicien ba na ba bilo na oyo ba vie na biso akala ba David Ewembe ba yebi Jean-Claude Kafinga le financier de Monsa yebi Bosco Ngunda papa na refrain na Paris wana na ba petit ba coup de chapeau vu que ba tutu ba za surprise ba mono bon petit surprise la nini petit na faire pire petit frère na la linga ming parce que c'est un bon chanteur. Hier à Hollande, Alandi pena ba lo colonna biso ba vie na e. Vous comprenez? Donc c'est le chanteur on a gata kini. Yo monite série moko petit na nga faire ya kiawa. To beta ki ensemble. To beta ngane ensemble un concert. To beta ensemble bena. Bato za poser ba yo kata mo eloko mo. Bon, ngai moyena yemba pena exacté. Banze mo nanga ba yebi lo ba Paola, banze mebele ozo sa siksawa. Eti quero, eti amo, eti quero. Donc quand on vient te poser avec que tu sango, to comme venir côté ba momi, vedi ba momi a ville bango ye. Bozaka na mboka mais soki bo solo raté, ba on ba solo là. Côté na kaskati, na panzakaka. Bonne nuit. Bonne nuit. Donc je suis très contente dans le sentiment makasi. Talakanga moro bébé c'est un petit top modèle à Jésus de nuances nazawana. Et puis bagage intellectuel et vanda ya somme. Donc pas de soucis, donc je suis là, je suis contente. Eh vie au monde na baronde ni zona ba revenir mon na baronde tondi te. Zona ba wana. Faut filmer na bo mon na pa baronde tondi donc ba bébé na ba za ba top modèle, ba faire ma bumuté donc toujours plat. Le roi yo moro papa abiso donc au monde na makolo milai ya miki to za na sote sonde nini. Donc yi ba ope ba mamé bonne. Yeah, bonne nuit. Comment se présenter? Ouais, moi c'est bel et bien Fabrice Bamoin, na Pesimbote, na papa na biso Cheta, Nika Boloni, Mutomaele, Jésus de nuances. Jésus de nuances, na senti venda ke wana bana na okota na kati koto. Bonne nuit. Bonne nuit. Viens là, faire rigoler. Na bi ke to continuera kaka. Maman Rachel Mbombo, ya Mbamba. Bonne nuit. Bonne nuit. Donc, bien, vraiment, bien. Quand on a le baraté, mais le lobby. Dans le lobby, le lot a fait Richard de Poule à Nzambe. Donc, on a cocaté dans Naza Awa. Donc, on a habité ni Narolo, on a hôtel et madame, on peut faire. Il y a mon réseau, on a donc fait rigola. Donc, ça montre trop quoi. Ça montre trop de Gozaming idée. Chuntu. Bonne nuit. Bonne nuit. Il y a une présence dans le barbecue. Comme on a la tif à la beauté fatale, puis non, on a caca. Beauté fatale. La tif à la beauté fatale. C'est ce que Toyo sepela,
barbecue ya vie na biso Frère Egola talaka Frère Egola na lelo makasi na pe na fanatique no numéro 0 soki yote na ebite musique no nyaso na nango lola ndeza kaka bonoi naloba te nazwa 0 na lela na Frère non mon fan no numéro 1 na lela au fort naloba mingi te chaque événement ça na ba kolonang. Et ça vraiment dans ma colonne. Aujourd'hui, nous sommes avec ce jeune qui a misé l'art pour coordonner l'événement et ça réussite total. Bonsoir, Joe Mignon. Bonsoir, papa. Joe Mignon, vous misez l'art en tant que coordonnateur. Bon, étant que moi, je suis à Makila. Au Makila Ferré, et tant que faire à côté fort, koye kaye, ba niveau mon place na koma na miye baate, na lela ve na ngawa na fort vers Vegola, na lela fort ya fort, et loko na sala oyo, eza ni mutu atindi ngai nini, yo moro moni nde batu batondi ozo mona ngo bien, zelo na sala yango pona lela fort. Tu as tomber l'été parce que tu as la plus ambiance pour te dire que tu dépenses à boire pour éviter ce qui au ça no peut commerce ça peut manger mon tiens on est barbecue et puis que ba perte bon pour na wana na ndimaki na zalanga na ngote un pauvre tout fait mais à vivre en très bien à linga ko tiamo ba moyen na mukie parce que ça venait Hervé Gola ou aller là fort au soko yokaye a comme ça que loin oza pona wana papa mon vieux Hervé Gola oza mutema c'est Joe Mignon garçon Joël Lukosa Joe Mignon garçon aller là fort ni intérêt ni yo donc ebelo le bezate yo moro mona musale salami toi ça bena toi ça bena moi ma tête moi je congolaise donc à Kraka vient faire Egola tina suka je suis des nuances moi na moi ya Luanda donc aller là on netika kufa papa na kapwese exactement bon et vient ngam le baté ta rapete veut dire au petit na bandal veut dire bon on a bena ba t-shirt ba ni ndeza la kaka. Bonsoir. Oui, bonsoir. Et une présence. Non, bon, c'est normal, dans le sens que Frère Egola, on barbecue, ça pour on a vraiment donc, tu es plus pour naïe quoi. C'est ça. La faire, la lelae. De la côté quand elle bon, on a pas faire un succès. Bien biso penza. Moni wana top la kata Luanda, opena miradia na kiamvu. Na ko taka na ndenga système, de ko ta maman de ko tina katikati. Bonne nuit papa. Bonne nuit. Ma belle fille, ma belle chérie. Donc, on a payé ma mamie. Te basé belé to yera masolo ka ya Jésus de Nias. Zoka bilenge ba chérie kitoko. Rita Bodo, momie akabela ngala. Vedi na oloba montate mais akabela ngala. Bonne nuit. Bonne nuit si. Rita Bodo, bonne. Bien papa là. Ça non déjà Yann. Là ka toé manifestation via Frère Egola, de Nias. Tu participer na barbecue na e ta rande zala sengi ba fia danger bazala Rita Bodo hein fia trousse mais qui na fungoli trousse on habite son cameraman na David Wembe azui pe na trousse et ça biso bien azota moi trousse nezala kaka donc tu faut na fungola trousse na te fou po na bike na miki na bazala na posa ba comprendre que ba momi alo anda pe ba na la ba taje na ndenge zala kaka moi ça mufinu kwa loi ya soko de Paris mufinu kwa Luanda kala zonga ya zwa ma papa ça faut na fungola trousse papa apa na kaka Frère Egola on va faire danger la Rita Bodo alobeli marambango dans la félicitation belé to zela rayo t'étais climatiseur bonne nuit papa mingi olobelezate taka tete tumba fia rabelu babu ya basamba eza Luanda to sepeka maman taka ndeze za danser mais on peut danser ma case Frère Egola kangi masolo so akiti vraiment ressenti ba vrai chéri de quoi va tete tumba
présente venez que battu. Bato baza bacomplexe kolanda wana eza complexe baza bacomplexe biso okenda ye moko fere ayebi tosolani tozokotana yanga nakotaka neti nga nazalaki te nala libanda nakomi kaka sikoyo bisinga makambo oyo yaboya na ye ozokombrana fere ayebi nga ne tokotaka ne boye eze nga mamuvuma badebe na yaka te faso ya yo donc na ye DJ Erickson Zulu DJ Ken Ramazani Del Tabu DJ1 Lombolino leader ya Kiretua Fere aba bata mokili bayeba o mesi na yeba kana kata libuma mama Bono yo momoni bono tomoni ke makila ba champion na FC bon KO dans FC bon bozo KO yango facilité donc tozala boeti ba 5h na beke KO ezala donc bono c'est bono été yo za koto ngai yo randi vembati boye biteka ngala cheta ndelo solo ya bongo eza bongo Vasco mabela ya bongo te na ba yelo il faut ça la boye Vasco mabela ndeto solo lagi yango eza bongo yango yo nasimi nanga kisi na simba kisi pour na cheta simba kisi no eriti mbe ba simba kisi te yana kama makila ba champion tellement za makila ba champion ngo za nango bongo papa za koto nga misaka ojo na yebisa ko kenaza kinoa donc ne grandi Kinshasa donc il va y a tout ba na Kinshasa nga na za wana pona bango donc voilà tout ça ouais tout ça play donc tout ça voilà to pesa zunga ko taka na kati kabo bongo faire gola papa Hervé bongo yabi makambo to landa ko ndinga prouver to kena ndinga makila ba champion fils Magdo moninga randi vemba vitesse leki makila ba champion tozala na Vasco Mobiala na ndenge ya vitesse na na bino sima na kota kaka bedi ba rapela ba DJ na ba na mbonga so yo ba yebi ote awa ba yebi le DJ HK Bonoy vraiment Bonoy te masalanga la presse na be yango la presse DJ HK salanga donc DJ HK ngwasuma ana ngona wa be DJ HK leader na salanga donc yo so salanga tenga salanga ça veut dire yebe na DJ ki bokolo monte pela ah Serge Tata ki bokolo to saka ne to yoga na ki Vedi que maboesa mara awa chez Fred Ngunda to saka nezalaka nulle part ailleurs bino bozalaka est-ce que bosalaka boye po Shabana Luanda yeyo ya neni to monde zuko à l'aise donc il y aura musique on est là mais na ndenge ya kosungana na ndenge musicien donc na moment on a ça pour na bango donc na sepe na pour na faire bonoy
namoni oyo mpena donc cité de belle chérie ya mboka oyo ye nini tomoni ozu koto ozalaki koto wana biso toza bana Congo ti toza partout ouais talaka biso toza bajeune na Luanda ilo talambo te etake leki ya pichu nzita mana etake ilo talambo te leki ya pichu nzita manager ya fere nakoki kozanga jamais na likambo oyo nasepeli koya awa eza barbecue ya fere lokola tomonaki ke dimanche ya balotre la basalaki oyo ya bango me lelo eza ya biso bato ya shetani osazike makambo ngo akendaka na vitesse boye yene bonsoir Paul Aikeke veut dire que non basalaki ya bango biso fere tellement tobi to même likolo toyaka toujours likolo parce que toluka bato yango bakisa biso prends tout tosuki wana nasaka ndenge ezalaka vedi kasene na Jérusalem nde nayebisaki bino je pena na je tosaka ndenge ezalaka nakota nde ezalaka kaka bibi fumuti ya ndenge nini calme ndeko nanga refrain du monde jeu de cigare kaka ouais toi pena ensemble justement les plaisirs partagés toi ensemble pena na barbecue à faire rigolo là quoi ouais toi pena Christophe fumuti ya ndenge refrain du monde bika toza na kati ya mboka. C'est Luanda, comprendre? Babi Luanda c'est Israël, tout ça, surtout. Tosimi Mamutu, toza pena tozali. Tosalaka nde ezalaka bonoiti papa. Ya bonoiti. Ya Momo Stemai, Congo, Kinshasa, yebi Paris, tout le monde ba yebi Momo, ngayeyo na Luanda. Donc toza na barbecue à faire rigola, donc rien à dire. Mais naïba ite que ça mambo ya faire rigola. Mais JR eza mambo ya faire rigola. Tosaka na ndenge jambo tala bakaso mboka na sepeli pena ke na ye mais na bosa nteke na loba ke kasende za Israël. Lola système lola kaka lola donc ndeka kaka bonoy ya bonoy. Yande ni tomoni ya jende. Ouais, Pépele, je me présente, je suis Glody Maseke, général ya Sida da Luanda. Kasenda c'est Israël, surtout à Bana Kasenda, tu es Ramamba Ferré, Ndenga Luanda, yango te se présenter. Motiko maye momoni masolo neto solo lagi. Yane na sepeli bena neto salaka jango ndenge yakendeka na vitesse mboka. C'est-à-dire bakona bakolo bakana mboka na bango. Na kota na katikati. David na bana moko na kenda na bango boye c'est bon, après na hôtel na katikati. Bonne nuit, papa. Beti boy. Tozana pena pour faire rigolo, makila ba champion donc veut dire leader na biso to lele trop depuis ba Congo. Toza a pena juntu. Donc ti R depuis 15h ti R tozana donc to longa ti ba 3h donc tozana ba 4h de to pande. Ah quand des jeunes ngai tambola da wala papa. Veut dire faire rigolo, makila ba champion papa. On a tiré comme dans l'eau. Bisous Congo. Mix. Yandeni, jendeni, elegandeni. Bon, minga kolobeza te ndeka bomona, ndeka to. Bon, minga kolobeza te ndeka bomona, ndeka bomona ma image. Boko kangi. Yo pena temo oza okoka mama olima maloba te po. Na habité ce qui nous est ça la beno boya koloba boye. Tous on a biso maman le cordon le plus display à masolo, c'est-à-dire que batu na batu bazara na masolo na bango. Donc veut dire cordon nini après pena ba mambu tout na mon ambiance équipe complet. Koloba nini beno ko souligner le sous pena parce que mais habité veut dire bon
souci na ngai ezalaki oyo esalema tanke mwana fere ya makila mwana Hervé Gola ya makila souci na ngai ezalaki ke ezala boye mpo monake tolingaki intérêt te tolela ya makasi neti nga makila fere nalela ye fort mon vieux nalela etanke John Mignon coordonnateur ya masolo nasepeli fort oje pene tamoli pene na maboko ya moto c'est-à-dire abimisi balara abimisi bamaramu na ye abengi bamaster na ye tout na bamomi mpo bakoye pena John Mignon ya moto bamomi na boule ezalaka na 4 heures ti libanda mpe bato baali vedi namoni parking bamomi ya bien na babilo na maboko ye ndeni jango eleka ndeni non makundenga oloba te je oyo ya kano ya grave lisusu dans toleli dans mingi oloba eza te tosepeli tolia tomela dans tosepeli kaka dans toleli tozela faire rigole avec plaisir dans ce cas ye aosepela tara bana Luanda baozela yo bafi ya kano bafi ya dégâts bafi ya danger baozela yo ya mboka kaka tosaka mboka eleka de kitoko dans ce cas ye aosepela ba vrai jo bafi ya danger baozela ye donc ozela yaka vraiment donc na ja mboka faire rigole tozalia donc to soutenir toujours bendela mboka yo ebika donc tozalia wa tozela o David Wembe yo ebi donc c'est-à-dire faire rigole quoi donc toza pour na kobina pour ça mokinde ezela donc faire bana ngola bazela trop donc comment sur terrain aux habitants daka na mona braza donc donga pas comme ça fait ma son message pe na nenga braza oui Ardèche la Stétoise son personnel là donc regardez et vous verrez Ardèche la Stétoise en plein Tony Alfinger vous voyez ça on dit que jamais venez donc na kitoko oyoki déjà na tozeli koloba soute po emoso oyoki tolela fort donc ya votant na premier tour avant na mona aussi na votant po dati na mona o dans na votant da kala ba moment portugais baza goto bono etiola osangolano mon nom est Naomi eu gosto muito fere foi de beijo depois de beijo muito vou lá no Congo para visitar donc il y a le bibé dans la faire rigole la mingi aoya pena na Congo bo akende otala un peu bien quoi de na sepel en tout cas ambiance oyo na mona na ambiance mais oyo eleki na comme la deuxième fois jamboka batika bino fana bino wa fin ya j'aime masolo na leli yango ya masolo Alex Fumampata ka moko to rana yande ndemo ba soldati tara yo oza koto mais ouais to ebo parce que le bika ninga jangola j'aime amone mo ke kendelele c'est biso bato sala ça popo ça ka ndeke sala bon yo ye mamde tambola to ça mala bande ko to partager hein bande umsto mona na kala mais ne bato ça c'est bien to malaise oh maman mère wape na moi dire pour na barbecue et qui kitoko makasi rien à dire les qui kitoko makasi yo yebika Gilles Maka le célèbre le DJ procureur que vous sepeli David Wembe les boss c'est-à-dire Moutassa Raimanja Roseka Rodrigo Mayemba RM Moto Monica Sen na Jérusalem Afonso Masana Nini Kaka Christian Fumutsu Wilfried Fumus na bike wana penda ba base je sais ma follow de Milan Mimi Kwakala Myrlène Michouri na bike Bosco na papa na refresh Jean Ekwa maman na Davinel na oloba mingi te nela c'est-à-dire tango wana fufu ko sala makanenge sala kaka ngaye vedi muposhi ya bana Luanda Jires na lela retient vraiment de congolaise na bige ba rozala inira la brésilienne bomoni na lo basoni nazana bino mais les noirs à suivre oh si
tite nini ko Kongwelegi kofiba bonbon Grâce Mizi la sexy